Bonjour, bonjour, mbote mbote, mes frères et sœurs, na pesi biso mbote 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 na kombo na Yesu. Bana Congo na pesi biso mbote na kombo na Yesu. J'espère vraiment que message ekokuta biso sika nyonso tozali na kimia na Yesu. Na yebi ke tozo passer ba moment moko ya pasi na mboka na biso. Mais nayebi ke oyo ba ndimelaka nzambe oyo kiaza vivant apesaka biso kimia. Oui, kimia ya nzambe ezalaka, ça existe. Ce qui yete nde toza na kimia oyo te. Bon, bandeko na nga na ye na message po na mboka na biso po na Lubumbashi. Na ye na révélation ya makambo nini oyo esalami na sol ya Lubumbashi. Nazo pesa biso message wana oyo nzamba pesi ngai. Pe naza na message moko en tout cas ekozala rappel moko po na Paris, po na France. Donc bandeko oyo baza na France boz yoka penza message ezali très important. Donc, avant de regarder un message, na biso nazo pesa bandeko nanga quand même mbote, mes frères et sœurs, oyo bosungaka ngai, tout ça ramusala ensemble, na loba yango chaque fois tout ça la kayango ensemble. Tant bo commentaka, tant bo diffiera pe baninga bo pesaka même na ba verset biblique bo sungaka avant na ya koloba bino bosi bo expliquer ki eza na bandeko ba comprendra ba message nyonso na pesaka te. Ba eza na bandeko bazaka na problème ya discernement. Bazaka na discernement te. Donc soko za na molimo mo santo te po za na discernement eza pasi. Donc molimo ya nzambe nde asungaka biso na ko discerner makambo nini ya lobi. Langage ya nzambe ezaka facilité. Mais ça na bandeko awa na monaka ba frère nanga ba sœur na ngai oyo basungaka awa ngai moko tu bosunga na ngai bo apprenaka nga pe les choses. Que Dieu vous bénisse. Vraiment na lingi be bino mingi na bolingo nzambe na tanga ba commentaire nyonso na zongiseli bino pe vraiment ba cœur o bo pesinga nga pe na zongiseli bino bolingo wana na kombo na Yesu. Vraiment tika tata nzambe a pambola biso. Donc nazo kota na message na ngai, nazo kota na message o nzambe apesi ngai po na pesa na peuple ne o baza na Lubumbashi. La Bible déclare ceci, mes frères et sœurs, que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc naïna l'ainsi dit l'Éternel, ce ne sont pas mes idées, ce ne sont pas mes analyses. Nga soki na ye, bomoni mama dasa ye, na umeli nzambe avandisi nga po apesa ngai nde message ona koya kopesa na bana na ye. Yangwana na bimi so na bimi na ye na message ya nzambe. Et puis liloba nzambe lobi na biso, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ayebisinga Lubumbashi, mais ko ibe kozala ba secteur mususu oyo ba M23 bazo kende po ba arracher po ba botola. Et ko ikozala kaka Lubumbashi te me ba côté mususu pe o ba M23 bazo kende po baswa. O nanga na batune bazo kende po baswa. Mais nzambe alakisinga précisément Lubumbashi na ko pesa bino ba signe oyo nzambe apesinga na Lubumbashi. Donc nzamba memahinga personnellement na molimo nazalaki wana na moni makambo bandeko boyoka makambo oyo nga na moni ezali très sérieux pona ba âme ya bandeko oyo bazali na Lubumbashi. Donc na koti na message bandeko na lalaki nzamba azolakisa ngai na se retrouver na Lubumbashi nazaki neti na ke moko ke place tozwaka neti train neti rail ya train neti rail awa kutu na ba étranger tovandi ba utiliser ngo pe pona ba tram pona ba métro, mais biso zaka ba métro te tozaka na ba tram te mais tozaka na ba train. Na yebi ke tozanga ba rail mususu kuna zara ba très malgré za ba oya bale mususu ba époque coloniale, mais tozanga na ba train ba rail ya train. Mais o nazolo basiko ezali train ya molimo, ezali ke ya molimo ya on a lobi, il faut le Saint-Esprit pour discerner makambo nazolo basiko nzamba pesi biso ba signe na molimo poto comprendre makambo nini ezoya poto comprendre loko nini nzamba linga loba. Donc ne prenons pas le physique. Donc ke oyo nazoloba makambo nyonso nazoloba eza ya molimo. Donc na se retrouver wana na kopesa message sima na kopesa biso na websa biso loko nini nzamba lobi clairement na mukuse na opesa binongo nazo yebisa bino nano nzamba monisi ngai. Donc na se retrouver na ke wana na telemi
na pembeni na ngai bato bazalaki ebele groupe ya bato ezalaki wana groupe ya plusieurs personnes bazalaki pembeni na nga côté mosusu mpe bato bazalaki ebele donc tose retrouve ebele na place wana tozalaki kozela transport wana eya tose retrouve ebele bato bazalaki foule de personnes ebele tant totelemi wana après quelques minutes nayoki eloko moko bizarre na se ya makolo na ngai neti na se na makolo na ngai nga na bime na kamo nazo comprendre lo ni sa makelele na sa makolo na ngai na tel na makolo na ngai ezalaki lo te so les ezalaki ka pavé plat eloko te ezalaki wana oyo nakoki komona na comprendre ke eloko nde ezosama makelele nazomona eloko te mais nazoka makelele moko ondire eloko moko ezobourdonne ondire eloko moko ezotoka na se ya mabele alors nabandi komituna eloko nyango ezosala ezoderange na se ya makolo na ngai nde mbala moko ntango nazomituna bongo lokola nazalaki na telemi nga moko nga nazocontemple bato bazalaki nazoloba na motema na nga nazoloba na molimo nazoloba nde nayoki réponse ya molimo ya mongongo ya nzambe audible koloba na nga boye azoloba na nga boye molimo azoloba na nga oyo ozoyoka wana makelele wana bourdonnement sensation ozoyoka ezali bombe natuni eza nini a recommencer lobi na nga oyo ozoyoka makelele wana ezomata ozoyoka na se na makolo na yo ezali bombe oyo eza na se ya makolo na yo eza na se ya mabele place otelemi wana na se nango na mabele bakundi babombe ntango nayoki bona binzambe donc na telemi boye na telemi nde likolo ya bombe natali sikoyo bato batelemaki pembeni na nga bato ebele na binzambe donc bato nyonso nde totelemi likolo ya babombe ntango nalobi ndenge wana mbamo nayoki molimo koloba na nga longwa wana évacuer bato nyonso to bazali wana longola bango prévenir bango ebisa bango balongwa wana bato balongwa wana bokene musika bokima puisque botelemi likolo ya babombe e babombe wana ekoéclater etoyebi suite ntango molimo alobi na nga bongo mbaa moko na somo na kati na ndoto na bandi koganga na bandi oyebisa bato bolongwa ntango nagangi bombo ntango nagangi bongo bato nyonso bazalaki wana panique sikoyo nazoyebisa bango tokende mosika toseloigne tobandi nanga na bato wana bango bazolanda na nsima na nga toseloigne tokei mosika ya place babombo wana ezalaki donc tolongwe na ke wana tolongwe place ifallait toembarke place en fait place tolonga tomata na transport po tokende tolongwe wana tokimi tolongwe topusani mosika bandeko le topusani mosika après quelques secondes mbamo namoni batu moko sinyo nzambe apesaki nga mpenza yango wana namoni batu moko bazoya groupe bazokima bauti kote mosusu kuna bazokima bazotraverse baleki biso liboso bazokima mbango makasi mais na kati ya bato wana nayebaki batu moko oyo baza na Lubumbashi. C'est ça le signe que le Seigneur m'avait donné. Bato oyo bavandaka na Lubumbashi bandeko nayebi bazala kuna namoni bango na kati ya bato wana bazokima mpango makasi ko nga na otuna bio ole kutu baya kote biso tozaki me bazokima boye nini nzoka bango pe bazokima na panique po de leur côté na tala na sima na bango tala ba militaire ba Holanda bango tala ebele ya ba militaire basimbi minduki ya ndenge nyonso ba militaire penzo ya guerre balati ba casque ya protection wana ba militaire bazolanda bango ba militaire na biso ba militaire ya mboka na biso FRDC ya biso ba militaire na biso baolanda bango mpangu bakei bakimi siko bakimi bake kokota na bâtiment moko nga na otala bango nde bazokende bakei bakoti na bâtiment moko boye siko bâtiment ngo ezalaki onde 2 étages eloko moko bon moi ndako moko bonde ya quelques étages bakimi bake bazalaki na place ya kokimela te babi bakima bakota bake se réfugier kuna siko tango bakoti kuna ngai molimo bandi koloba na nga na kati dans mon esprit azoloba na nga mais bato bakoti kuna pona nini il fallait pas bakota kuna po place bakoti eza bakozana issue ya sortie te
donc nde bakoti kuna ata bamati na étage oyo asuka wana bake babombani donc bafacilité même bamilitaire wana balanda bango basala bango mabe donc base livre ezali esika ya refuge te bakimi na esika mabe ntango molimo alobi na nga bongo na bi oui donc na moni film wana directement na nde baokanga bango puisque effectivement place bakimi bake kobomba na yango te bakozana place okima te ata baso balobi basote peut-être mosusu bakobukana donc eza ici te ntango molimo azoloba na nga bongo mpona bango après quelques minutes babombe wana oyo tokimaki ese soulevé nazomona bombe ndenge mabele ezofungwa masomo wana esalaki nga bandeko na nga na kati pongi na lamuki ezalaki ndoto. Donc mes frères et sœurs naoke musika te naoke nanga par 4 chemins te message na biso pe ezala molai te message oyo nzambe apesi nga na opesa ngo na mokuse nazoyebisa bandeko makambo nini nzambe alobi na message oyo et puis en même temps ntango molimo azopesa ngai message wana arapele nga message moko apesaki nga mpona Tour Eiffel mpona France yango nalobi na opesa bandeko ya France message oyo nakorapele bango eloko moko très important. Mes frères et sœurs nazopesa biso discernement nazopesa biso eloko nini nzambe alobi clairement nzambe alobi na nga boye na message oyo nzambe azolobela bandeko oyo bazali na parti wana ya Lubumbashi ndenge nalobi akoki koloba pe kote o mususu nanga zwi nanu te Katanga tous ces endroits là nzambe azoloba na peuple wana boye liboso na ke na peuple sima nango na kozonga na ba militaire na biso sima nango na kosuka pe na M23 eza pe message po na M23 nzambe azoloba na peuple o baza kuna que ndenge baza wana na mabelo bazali ya Lubumbashi bakote wana o M23 zo tambola pona kozwa sikoyo ba parti wana ezali saboté na lobi bien ngana zo ba makambo yo nzamba lobi po ya lobaka makambo batu ba s'attendre te nzamba zala partout. Et ce message est profond. Tant mususu bango basalaki ba kanisaki nzamba monité. Mais nazo apprendre biso nyonso ke nzamba mona nyonso. Parti wana nyonso tout ba côté wana nyonso tout ezali miné na ba bombe. Ezali miné donc eza piégé, eza saboté. Na ndenge nini? Et pourquoi na place d'embarquement? Donc ba place o batu bako kimela na ba place o batu bako kitela po bakanga. Na ndenge nini? Batu bako kima, tango bako yoka M23 akomi musika te batu bako luka bakima. Ba place ya ko kimela ebani. Place tozwaka avion, place ba autocar, place ya ba train peso ezalaka na yebite, ba place wana nyonso tout eza ba place moko ezali saboté. Ezali miné na ba bombe. Na idée ya ko piéger ba M23 tout d'abord. Pour eza ba place stratégique au M23 ayaka kozwaka. Alors ba militaire na biso po nanu ba militaire nanu M23 comité. Ba militaire o nzamba la kisinga o azolobeleza ya biso. Ya République démocratique du Congo. Ba FRDC na biso. Batu ba piéger ba biloko wana ezali bango. Pourquoi nazoloba makambo oyo? Po nzamba lobi na ngai na loba makambo po na vie ya ba innocent. Batonga na moni belé c'est le peuple. C'est un peuple qui va éclater na ba bombe wana. Et ça même ceux qui ba M23 ba roya côté na ba piège wana après mais c'est le peuple. Nzamba la kisinga j'étais là na ressentir ko banga wana na ressentir danger ya vie donc na mona inde tozo kufa po soki molimo lobai na ngana longwa wana te bombo ne ngaki telema nde to mona ngo ngaki exploser biso so nga to kufa batu nyonso bazali ko balinga bakufa. Donc ba piège wana bache yango M23
mais batie yango pe ba peuple sans penser au peuple. Pour souci ya nzambe ezali souci ya ba innocent wana. Ba innocent o ba ko éclater na ba bombe wana. Donc nzambe azolakisanga ke côté wana ezali tellement stratégique que ba vie ekola lesika wana po ezali clé ya Kinshasa. Ezali fungola ya Kinshasa. Soki ba koti ba côté wana c'est fini pour Kinshasa. Alors ekoleka pamba te. Ba côté wana nyonso tu bazo salela ngo musala ya ko piéger mais nzambe aza na souci ya ba âme. Oyo yakela. Ngana koka oyeba makambo wana te. Nalobi na yaka na kombo ya nzambe. Soka bimisika bikende koloba. Naza obligé koloba. Na boyi makila batu nyonso tu wana eza na maboko nanga. Na boyi nga inde na zwa. Na vanda na moni makambo na memangambo na miso nzambe. Non. Mosakoli avandaka. Instrument nzamba poni. Asala ko nzamba ebisi asala. Soki danger ezali abimaka lobi. Soki nzamba lingi aloba muta forçaka ete. Soki nzamba lingi se terre mutu pa forcer aloba zate. Lokola nzamba lobi pona secteur wana. Po biso toza ko bondela. Pona mboka na biso. Malgré tozo senga ye nzambe sala makambo esila. Silisa bitumba oyo. Tia kimia. Moi c'est la réponse au nzamba pesingai. Na moni na vivre en j'étais là. Nazalaki na sur place na moni ba danger wana. Donc ba mine ba place nyon soit sorti au ba aéroport au ba nini nzamba laki singai ke ba tie biloko na se et biloko wana za danger nde pona ba pauvre citoyen ba civil au bazana bango armé te bango nde ba kokota na kati ya mitambu wana batu nde ba ko exploser na ba bombe wana et loko ami balé alaki singa ndenge ba militaire na biso bazo traquer population. Nos propres militaires bazo traquer population ya bango moko population civile au fo bango ba batela o bango fo ba tia à l'abri bango moko bazo traquer bango moko bazo pourchasser bango bazo maltraiter bango. Donc nzamba la kisinga insécurité makasi oyo ba militaire na biso mo baza ko sala. Je dirais que la vérité. Pona kombo nzambe nako tika te bandeko makila na bango etanga tangu nzamba lobi tangu likambo ezali. Donc ba militaire na biso moko nde bazo tia insécurité na partie à Lubumbashi makasi na ba côté wana ce sont d'abord nos militaires. Po nzamba zo lobelanga très bien l'action ba militaire na biso ba bombo na ba check yango avant M23 ya ba militaire na biso bazaki wana bango ba osama ba trouble ba bazo kima et tout bango moko bazo salango na idée ya ko traquer ya ko piéger ba M23 mais population ko kweya batu ba ko kufa ebele pona kaka M23 entre-temps bazana bitumba na bango moko ba yebi pona ni bazo bunda mais peuple mutazo kufa et nzambe azo mona to bandi ko kufa lelo te. To nzamba monaka depuis kala to bandi ko kufa lelo te puis nzambe banda kala lobaka to loba te ke nzamba lobaka te ngata na ki ko loba na moni mboka baza ko kata botala ka ba message na nga bandeko moi ko na bandela ngo ezate moi na bandela ngo ezate tangu makambo sa maka nzamba prevenaka na yaki ngai na yaki ko loba nzamba zo lakisanga bazo kata mboka ndeko na biso nanga azo yati na Kinshasa mukolo na yaka ko loba ngo yo mama da solo bi bongo po nini mais sikoyo na ye même ko loba na bili kamwa constitution ça très dangereux. J'ai parlé de tout ça bandeko soto za sincère to loba mama oyo mama o avant di boso na bino azoloba na yaka ko prévenir biso na yaka de la part du Seigneur. Nazaka moko instrument ya pamba nazana une simple femme o nzambe a tie grâce na e pona peuple na ye. Je viens prévenir à chaque fois. Lelo na yesu ko prévenir biso. Na moni yango na misu na ngai. Pona nini peut-être nzamba lobi likambo oyo. Pas peut-être sûrement a lobi likambo oyo puisque nzamba yebi idée ya ba dirigeant na biso.
puisque cet endroit là, la zone wana est stratégique pour na Kinshasa. La zone wana ezali capitale. Katanga, Lubumbashi, Kisangani, côté wana nyonso tout. Ezali porte ya Kinshasa. Ezali fungo la karabaro fungo la bakoti na Kinshasa. Et puis ezana makambo ebele ba région wana ba ville wana nyonso ezali tellement na nini non ezali tellement na makambo motuya o esimba pona mboka. Gouvernement na biso ebiango. C'est pas pour rien oyo nzamba la kisinga ba place wana. Bango moko ba yebi pona nini ba telemi makasi na ko piéger ba bisika wana. Mais nzambe asengi na bana na ye. Puisque bato ba telemi na botomboki. Bato ba telemi molimo eselati bango po basala biloko wana. Kaka nzambe mutayebi so ba ozonga susima. Mais nga nzamba la kisinga que c'est fait ba bombe to telema ki likolo ba bombe population zo kima à quel point zo transport à telema ki likolo ba bombe. Combien de vies balinga ba kende na bombo wana. Tangu nzamba zo loba nga telema wana évacuer ba tout ça veut dire que nzamba lobi nga kende ko loba na population ba évacuer ba ça l'attention. Voilà le message que le Seigneur m'a donné. Oyo molimo atata pesingeza pona ko prévenir peuple na ye bazana bokebi na esika ya kokima ko zala en groupe tango ko kima place ya kokimela kokota na ba bâtiment nzamba la kisinga nyo ndenge nazo pesa message ndenge na moni. Alors bandeko oto vandi na côté wana moi je pense que nzamba lobi clairement ceux qui sont dans secteur wana. Donc Nzambe awa il nous dit quelque chose. C'est comme si Nzambe a confirmé biso pour le moment que M23 bakoya nesika wana yango wana ba militaire na biso moi je dis militaire azali nasima gouvernement azana no liboso c'est que gouvernement na biso bazo se préparer en conséquence na côté wana po bayebi batona ba kokoma na côté wana. Donc yango nzamba zo prévenir peuple na ye to landa message au malamu bandeko pona ngai o nzamba lobi na biso ezali alobi na bandeko na biso ba évacuer à temps ba zelate comme grave et comme trop tard ba zelate ba bombone bandako éclater po ba vie ya bato ebele e ko kende lisusu donc nzamba zo prévenir biso zo benda biso mato ya zo pesa zo biso même esika nini to kimelate. Moi je trouve ça wow. Na moni bandeko bazo kendo kima na ba bâtiment nzamba lobi molimo zo balanga ba kima kunate. Est-ce que tozo comprendre niveau nzamba zoloba? Siko ndeko soko za wana bakangyo quand même na singate nzamba lobi lisusu ezali place ko telema ko tambola na ndenga malembe ko évacuer nanu poto tika nanu totala nanu mobulu wana tango ekoleka tokozonga na ba demeure na biso tokozonga na bamboka na biso tokozonga na bandako na biso totika nanu mobulu o eleka po nzamba prévenir biso oyo ngana lobi me nzamba loba nde nini aloba ti wapi poto yoka. Donc voilà bandeko na ngai message na mema ki gouvernement na biso ayoka makambo nzamba révélé encore une fois population pe na biso ayoka makambo nzamba révélé biso ba militaire na biso makambo zo sala nzamba zo mona bango ndenge bazo traquer peuple ndenge bazo faire souffrir peuple de partout ba côté na nyonso ezaka na Lubumbashi te et M23 pe ayoka makambo nini zo sala mapona tina na kombo na ye pona M23 kanda wana ko bunda wana mais population a zappé na danger makasi. Bango nyonso biso nyonso na population na gouvernement na mukonzi mboka na M23 biso nyonso nzamba pesi biso message. Toyoka yango malamu, toyoka makambo basali ba piéger ba M23 mais population nde azo se retrouver na danger koleka na M23. Et voilà message onaki nango pona mboka na biso yango wana. Sikoyo bandeko nanga na ko senga na biso to partager message to loba na bande. Ata ozana ndeko kote kunate. Tinda message partager yango. Potangu nzamba loba makambo ayebi pourquoi lobaka. Sora lobaki te peut-être pona
Bukavu ayebaki ndenga salaki na Bukavu ayebaki nini kosama soka lobaki te pona Goma ayebaki pourquoi lobaki te lui-même il sait mais aye loba en tout cas na yebite soka yebisaki bandeko mususu pona ba côté mususu wana mais ba territoire mususu mais ngai lelo nzamba lobelinga makambo ya côté nyonso parti ya Lubumbashi na ba parti mususu na bazwite yango na ko pesa message bandeko to partager yango to tindela bandeko bazala na sécurité balongwa à temps ba évacuer nanu avant mobulu ekoma bazela te komona na misu puisque en tout cas l'esprit a parlé. Voilà oyo azana mato ya koyoka ayoka molimo ba militaire na biso bango moko bayebi nzamba yebi musala bazo sala nga na pesi bango ka message bango mo ba moni ke nzamba zo mona bango nyonso bazo sala population nzamba zo mona bango. Donc voilà mes frères et sœurs, to partager ko sungata mutu mokata amoko to sauver to zabandeko to vraiment to lingana to sala de façon que message yo bandeko baza kote kuna bayoka yango nzambe vraiment apambola bino amona mutu nyonso. Na koti siko moke na message yo ya France bandeko na yiko pesa bandeko France na pesa biso message moko nzamba lakisenga 2 fois ezali awa soto betika na chaîne na biso to komona ngo nzamba pesa nga message pour na France alobai na makambo 3e guerre mondiale na vivana no guerre mondiale te na yebi na ngatende bakimaka na guerre na yebi na viva yango te na première na deuxième nanga na bino tozala te sikoyo nzamba pesa nga message na yaki kopesa nande na mona ki ba bunker ba char de combat mbala liboso na somo na ndoto na sima nzamba yaki olakisanga Tour Eiffel na telemi na monde Tour Eiffel ezo zinda na mabele kuei ba beti yango bombe wana ezaka bombe siko na message oh l'esprit me réveille directement donc singa na message on a pona websa bande kwa France boy soki toki mobulu toki bombe moko kaka beti soki toki bombe moko ebeti eza début de quelque chose alors to paniquer te toki mana direction ya ba Tour Eiffel te kokende ko se réfugier na Tour Eiffel non d'abord ça nzamba laksenga ngo ndenge ezo zinda mabele fungwami donc Tour Eiffel mobimba et koti na sa mabele eza place à refuge eza place à okimate et puis en plus de ça ba gratte-ciel ba immeuble à milai ezali place à okendo bomba na te donc soki to moni mobulu tozo kima bitumba to kima sasi to ki ba bombe to kima na ba bâtiment te po ba bâtiment wana biloko milai wana nde ba visa ka po yango nde e facilita bango bebisa biloko nyonso eza na se po yango soki se kweye ezwi na bazali ko tambola ba piéton ba voiture ba ndako eza na se o eza likolo mute ko ramasser o eza na se eza ba place a kokima te eza ba place a ko se réfugier te total roi 11 septembre ba avion e kotaki na ba tour jumelle wana na États-Unis et ça na musala ka moko et simbaki babato c'était simbaki nango biloko c'était kota kana ba gratte-ciel wana totala ba dégâts salamaki totala ba tuboni ba kufaki ba visa ka liboso biloko milai so itoyoki ba makelele poto moni bango baso kende kana sens balinka bitumbe zala bango mo ba yebi pourquoi nzambe moko yebi pourquoi ngana kaka ko délivrer ba message na yebi tina na ngote na yebi pende ba conseil ya ba guerre nde ba kimaka soto luki to beti na ba Google to romona ndenge ni ba se protéger na ba guerre donc ngana ngaka na pesa biso ba message o bandeko na ngape ya France to yoka vraiment tika tata nzamba pambola bino soka zongi te na ko zonga ko pesa biso ba message mususu na kombo na Yesu vraiment au revoir.